Ouais, bonjour, bonsoir, bana poto, bana monde entier. Moi, votre humble serviteur, maestro Erokano, le maître de la presse congolaise, Nzamena Bango, 12e dame Yamarambo, na chaîne Mno Bolinganga Mingi, vérité universelle, na émission Mno Bolela Yamakasi Ototombe, na Ebisaki Bino, na 4 Ototombe, vous a toujours informé na Marambo, tous les Kanambo, Ganabiso, musique, théâtre, Batuka Bana Makambo, l'autre on a 4 Lemba, Golgamorozana Makambo, Lelo, artiste Malonga, quoi. Sabalo Mascara, ya maître maestro Ndoi, Nangai, Tozane, Abeta Lisola Karayana, Abeta Lisolo, ya Musala, na ya expliqué son parcours, na ya Banandu, Lewa, puis le loiseau qui est nini, boule na épée à l'obézandeni. Quant à moi, je dis merci à mon patron John Sima, ou Ngazo Benge Bateau de Moïse, autre Madi et Kateko. Je dis merci à Eric Monstre, cameraman Nangai. Je dis merci encore à David, Oyaza Monton Abisso. Je dis merci à mon cordon. Yena Robo, ça n'est jamais Papa Salomon. Mboma, Nana. Yo artiste Makambo, bonjour artiste. Ouais, bonjour na batu balingara, Sabalo puis balingara, les maîtres de la musique africaine. Muto ya se fait ça monde entier. Donc biso sko banana biso ba benga sona ba yekoli ya maestro. Ouais, c'est bon, merci Nana Sabalo Mascara. Sabalo Mascara, est-ce que mon kilego ba Sabalo Mascara na musique ya lelo abanando l'orchestre nini. Donc na ki kalate na TV, na ma ki TV ou banan orchestre nini. Ouais, on a banana dans l'orchestre quartier. Après, si on a un collègue qui a l'orchestre, c'est un la gana, les gars na MVT, pas vu n'angai. Après ça, fallait pour pas na PC bambo t'as zali donc. Na les cas wana, ben, na zoa des temps nati. Il y a avant d'abord parce que si on a l'air normalement muki, muto soutenir, on va transport et à la tête on va transner à la ra. Et ça là, on n'a pas. J'essaie de n'y aspirer gola, muto ayam. C'est bon, merci Sabalo Mascara. Sabalo Mascara est pas un moto yambo. J'espère aux appétants au bois carton. Et pas moi, pas nani. Et pas faire rigolo la moto yambo aux appétants. On a atteint on boire mais na bana boire gaga. Donc on a boire na mais on a boire à penzati. Na on boire n'est pas les mettre. Non, oh bah on boire à penzati on est pas faire rigolo. Bah sérieux on a. Oyo ga voix on a boire la lelo. Oyo ga kuna da imwana. Sabala komine mukolo pa maestro. C'est bon, merci. Nadope Sambo, Lydia Plasma, tout triple option, Lydia Plasma, triple option. On a pêché un bout bien international, Bessensi Poiti. Est-ce que Badbarouye va pas faire ego la Sabola Boraba Clinine? Kadisi, c'est beau, j'étais maillé. Allez, téléphone à tonton. Yegolo na sombi chemise carré. Mongo ya blé, mongo ya jonesia. Nalata, nalega nansela, yanza welele. La fin des blancs cheveux dormis. Sabalo, maman, Sabalo. Hey, Shakira Matilola. Banjelou, Babengani. Allez, loqueto. Ya Shakira. Allez, la délélengi. Poso. Et ce même, Jésus de Nian, Sabolo, Kebango. Jolongo, maman, yo. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Sabalo Mascara, tout pour ça. Mouké pas mettre maestro. Kotana neni, pour Kotana clinini. Ouais, pas les mettre en kota na 2014 à début février à kota et pas les mettre donc voilà quoi na ina koti na krina ngama na boka ba ya ba bengani bango na brasa ba ko mi ko luga bisika ya ko panda metinwere sokito kena bangana nesa to ko mona na nene yo ma bimela yebela do malo bebunga po akakala tala ale pile Michael puis malgré tout baïbang Michael pile on est d'accord non tout ka ngo pa ya papa tout le vérité on a boire ngo ayiba yango mutaboka yango eza sona bosanité eza platine non plata non eleka na mbeka bon mutayiba yango plata non na kotanga komote ngasko na grandeur na nga sabalo na kotanga komo ba animateur amikieti nga za de international na mutu nga na aloka Moïse na bete nzete na kotsa bango nyonso na kata masuwa voilà bango nyonso na kotsa bango na sima bete nzete baleka. Donc, c'est bon, merci. Toujours comme Mikolo, toi, toujours dans les solos, il y a les maîtres, n'allez pas mettre fa, n'habiter, na cible au bois. Ouais, na cible au bois, na ma frère, na Archinias. Donc, Archinias, tout ça, on a la phrasologie. Donc, na Air Force One, chef, n'a beaucoup de respect à eux. On a 4 européens parce que Mouto va PC beaucoup. Il faut toujours respecter na qui beaucoup continuer parce que 3 jours, si on a kuta bango ba yamba na Archinias. Les lois font les langues Mouté, ma pena boaka mascara et cartona partout dans le monde. On a toujours fier na bango, na remix à bango, on a fait ça bango toujours ba merci. Puis na bango toujours aborder mais tout soit na raté. Tout n'a raté, pour discuter, discussion famille, mais jamais au comme la limite, il y a pas non. Donc il a respecté Abango parce que ça, il a coûté Archinias 3 jours.
na ex masa na ngai seda car pour na PC ba mota trop donc il pas ça là ouais te souhaiter ba flair et belé ba bonne chance donc to yebi ke azam moko o ya biso ya Villa Nova loko la moto ala moko o papa na biso maestro abimisa donc arosa toujours na ba chance to sopeli donc ba grâce à kende donc voilà. C'est bon, merci. Est-ce que okoki goyoki sabana poto bana mokili mobimba ba sabalo na kixis na yebi ke bwaka bate belé bazwa ngolo wali pa ko sabon te ba nzela ni sabala mema biso na kixis na kixis na ela ba hey ba konsamboka boyoka Afrika Amerika boyoka ba civili misusu ba koma go bongo na ba soldat lele soki ba moni na butu na chombo balugeli yo be fraction oniati pelouse otamoli mabe na suka chombo ekei oli mutombo chombo otomone na chombo ba bongo na ya parti yo obwaka te na ya parti siko na boka ale libala na kotana pe makate mobali na so akobeta kanga tango nyoso onga mwasi mabe kasaboti singa bana ebelebo tika na pe mata to yo mafamina ngabe nyoso baza ubiena songe ale libala na kota na pe makate mobali na so akobeta kanga tango nyoso onga mwasi mabe kasaboti singa bana ebelebo ya komiko sindolanga nzambe parmi les champions il y a toujours un champion comme on a yé maestro. Écoutez-moi ça, donc voilà. Allez, bolonguer la danse. C'est la danse. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai dit merci beaucoup. Na pato nanga John Sima ou nga zobenga bateau de mousse na robo sana jamais. Na pesi sous mot na Lydia plasma full option na robo sana jamais. Deborah Taylor Clamor na pesi mot sikoza Azmi na Tanzi la dozinique na pesi mot on est la guabala brésilien na toi toujours na sabalo mutamakambo. Sabalo toi na Kixis. Na habité Kixis c'est makana nena biso oyo ou bien na 2019. Non, pardon, on a ciblé ça 2019 to zo bimaka mikolo. Eloba frère na ngai ingénieur Blaise o ya Vodacom donc ya donc frère na ngai ingénieur Blaise ça na sabalo soit on travaille cible on a faut au convaincre ba tout ba ça déçu tant ba yo kanga na cible ba comprendre que ouais il y a quelqu'un moi za la wana donc vraiment bo za la wana donc faut ça la makambo donc on te le barre biso ba tout ça ba ta makambo donc tu tika toujours ba ta makambo donc permet na les mettre y mon nom ta makambo donc voilà quoi. Donc bah c'est la toujours cible face au maître biso mon total ni face à face na maestro to bi yo lelo to bo mayo bina fila bina na kana jo donc fona yele benanze mo bo bina file ba yeli susu ndenga mabete la pe ba onso ba chant force one ba 3 jours to siliki ba chinias to fâché ba phraseologie ba bifo tour to bina ba novelas donc biloko yé donc to foxé to yana ba plan toujours donc ya moni ke to bi cible face au maître photo to bagaré kana tipa na role kapsuti wana to zongo na 2018 awa to 2018 donc bina file acoustique dizama chabi non ngapa fana ya pena ba materazi ba bébé bouchu ba fâché donc ba Thierry Mugler donc ba bité photo job pena photo frapper donc to lingele bena boule bo frapper maestro abi total c'est bena manduki pena ga yonde pena lelo au sansir wana na question la ngeza boy sabalo eza pour 2018 ou bien 2019 cible ba tu ba décider ba c'est donc 2019 déjà ba donc ba ça des cible ba ça na ba yo ba nzema bien yemo na banga biso te biga cho banga biso pa da mi ga donc filer so ka chebi na filer wo Thierry Mugler acoustica donc ba Jani Materazzo ba cheba nzembo la biga to frapper tu na fois de ça que zela makambola côté ya pire ngabe makambola côté to donc to betana mena gazon na 4 temps face au maître na mise à jour phare à phare. C'est bon maestro Fabro qui mutu na lobby opération rumba biso ko to bege to bo na biso mingi to tsikela bino ne bituma o bundaka to be opération rumba donc yemo abino rumba bina fila bi rumba donc Thierry Mugler abi donc acoustique ko kolobata na kana sabalo na kana ne ya rumba ngane na fona ye mande ba twa comprendre ngakinga donc jona bena fata ba rumba na epena to bombele ba rumba makasi donc to biga to frapper fort bo frapper maestro mabe to frapper fort oui ni mambuza makambo biga boko ngate ngabe na frapper biso ko tesa to betele bena gazo to frapper on a ba mon il faut sentir que biso ne. C'est bon, merci. Moi je dis merci à Fanny Mbengu, Maman Social. Merci beaucoup de la part d'Eric Monstre et Makamouetel. Eric Monstre, bon côté. Je dis merci beaucoup la Eric Wena, beaucoup la Eric Wena venanga mungala to konde toujours na sabalo lelo animateur basé belé. Aux âmes de na Congo animateur nin pour l'instant zo convaincre yo na musana e. Non, azanonté donc moni ngabat ba convaincre ngara ba frère nga to na bango. Animateur ba bang sanga parce que so na yogi 3 jours ya chubi Dieu na pe ma charmant benin.
phraseologie yebo te pour na talibe ba chiniance ntanga ba ngakaka ba obaza côté na swali bana en tout cas désormais donc na ba ngabonsi. Ouais, merci beaucoup Waneza Sabalo. Côté na tanga ba oyo bata bene donc na par ba bil ba sar ba wana ba tout déjà ba sa transcendance ba chantamicine ba vina sou ba gesa chipoi donc ba zebele ba sele scram ba bato ba sala ba nzela déjà donc tout o ba tsikali wana na ba ngamtsi ba ebike ngana Sabalo. Oh Seda. Ti na ba ngaseda te Seda na ba ngene ni wa c'est mon frère Choumi. Na ba ngende ni ba yebike oyo azali bosu ala Sabalo. Nganda Sabalo na mboga oyo ngana pesa ma mta on banda ko binisa bat musuba otala ngananu ala profike ba ozo ba Choumi atalo na pale. Papa tabalo moninga ba animateur wa ba Seda animateur wa bangsanga na vie parce que to etane loko na ndeni makambo ngana nango jo pa ko sana ndeni bitetipo po ngana na binanga sona ye obwa kana ngana no mona mamtela ba publicité ba kala ba lubukolo kumto obwa kana ba animateur bele ba Samaria ba nani bango tu ba mona ko na beta bango na fina bango mais tango zo beta lisolo beta bango fina bango ngani na ekena na ki papa chuma ba ye ya mado chonde ni no et changa benana bi no totambola rate na bagake ngamona ebeke ngane na opesa makambo sona sanzike na pesi makambo mutu mwa pa ya pesi makambo likolo na bakondima muninga za mabete Sabalo alo ba vérité parce que ngada mutu a train ponga so départ na ngada so ngana bebise ba mpe baninga ba phase tanga na décoller déjà donc ya moni ki courant na ngana izwa ba mutu pisa ba nzela ngana alwa océan donc na mwa mutu Moïse abeten c'était pour afungola nzela po. C'est bon, merci Toko ba toujours na 4 émissions na bin autotombe. Non, tant na yo ka plan na ba non. Bazaki ba animateur mo bo déjà ba boaka déjà danger na mon limo. Mais sikale ka na bo poso bo ba tu comprendre. Non tant na yo ka ngona mona lora to boaka na bango donc union soit déjà donc baza musique. Na ba telo na repesa ba frère on a ba 3 jours ba nan ba musique. Ba tu ba musique fort ngamo na boaki ba animateur mais ba jona ba musique. Non ngaso vient nga chanson funa mtayi makambo sanga Sabalo fondi ma ba masana na ba boaka fort. Donc ngaso na comprendre Sabalo za motema mabaza méchant Sabalo zo ndimaka ba o ya bango ya Villanova ba tout o baza libanda génération na yepo na ye ba yebi ko boaka te tout ba yebi ke nga na Sabalo nga tikela ba animateur bele mabele na petit na Blaise créateur Blaise na tikela libele nga na imiter te ya imiter nga pas fait nga faire rigola comprendre Blaise créateur ba disi nga na yebi ba krina ko kuna na imiter na tant na créateur imiter na biso Blaise créateur a boaka danger pas faire et boaka ba kadisi a imiter ba plan nga na boaka ba biloko bigodi abantu etala biloko ba kolodi ainsi bo mona ya shetani akulumuka chez des tente blo na ngati. Bon, moi je dis merci à Blaise. Bayena chibela bela bayanke bayena kondoko tokoma golia kondoko bandoki basili baleleli shetai niaweleki soso na gumi chopo ya niaune makaroni brumama santima kondoko Wana kinote papa wana kinote wana kio kuta ya ngo kinokasa feri na ba plan wana sko ba plan na ngasko ba série on attend na laka ba série on attend na zalaka timide parce que nga sala musique mona trop timide nanga yamoni kena na makambo mwa boye kati nanga sona boake loko eratati yana bisa bonga na décembre oyo batutu ba bimisa eza ebembe na bango bembe ba so la danse du roulage Jésus ya wana za clé hotel wana za clé na hotel papa comprendre na ba fête au servi ba nga roulage wa ba benga ngo eza déjà activé surtout fungola nga bongo gaz malamoko biso ebit biso to maman activé ben ingénieur Blaise ebi maman loba surtout chepler malamoko ata ce ingénieur amunene ingénieur Blaise ya Vodacom ingénieur amunene alondima ke bino so bo che maman direct. C'est bon, merci Sabalo émission Toko la rate to pousse na sub est-ce que bako kata Clément ya Sabalo te est-ce que Clément ya Sabalo te Clément ya Sika ya Sabalo Sabalo préparer ni Sabalo zo créer ni Sika tenda o ba to ba yoka na nute ba yebi yango na nute Sabalo ouais donc moni
o bato bayoka non te bayebi non te moni ngana na mutu mona sala ba fanatique na biso ka surprise jamais na robo ba animateur belé batala ba internet monde na sabu no sa no émission bo belé ba otanga na parler sona boyka classico yogi boyka mino KSMS ko animateur belé mso ka bayoka na te ba boka ba credo simate bino boko maka bongo ta créateur na boka te ba yiba na boka te ba o mo ke no KSMS na boka ni ba cri bato no che moi ka sali pe ayeta msa ke sama mne e simba beti abo ba credo simate yo moni ke ba ko yiba ma yela bato biso sko bato ngana so ata on tala ba on a parlé enfin non tala bango fort na acho abwaka ne bo melo moisa tanzama pesa mutu na mutu maele nayi nga maele o nga sana ngo ya animation na da mutu ke na bike suna plaqué loko perna na yebisa yo bat bazela la danse du roulage jesu ya bat ba comprendre nzela to epi ba ki bien fuke ba biloko ba mitu eza na ba biloko pena bat ba comprendre cible ke na ye nzela na yeli bat ba comprendre ke sabalanga mina biso to bulala kwa ke sabalanga fida net beti nga toujours force na kota dana makana gaz na nga côté na dara kuna na yamba mona sabaloba mama concert comme elengi. Ouais, c'est bon, merci Sabalo. Question na bis toujours qui la masuga Sabalo. Bon, les lois actualité zaka moko fali na maestro babongisi pona yum tozake pa maestro isa binondeni. Isa nango moni biso to alanga problème ya vie on a si. Non, mutaza na problème mutu te aseskiza te. Tous en compréhension. Donc ezaka ke absolument to comprendre te vie yemo à côté là. Jusqu'au comprendre le côté maman OK ou sengi pardon. Non. Les maîtres a senga mutu pardon ti. Pour ça loba ke na yoki ke yi azolimbisa batu. Azolimbisa batu basalema soki ngai pe na sala mabe oya yebi na mutu o mote lobela mutu ba aza innocent bige nga sala na mutu mabeti nabige akoti sanga pe na kata batu wana ba baka alimbisa penga non ça veut dire que limbisa nga pardon manine tout ça la fierté à musique comme biso c'est le Congo qui gagne donc biso to défendre les gars pour na mboka na sou et gagner parce que les so ba ivoirien ba vraiment les gars biso biso to polémique tout ça non biso to la nation de comme mutu biso to yebi ka nzambe moko bino ozaka na problème na robino na mutu te non to na problème na mutu te. Ouais, c'est bon, merci Lelo papa na bino maïso Fabro aza mwana ya Wiranson ni botala na ba TV Karine Mokonzi ba selo na ba poto ba finga ka na TV sala bino ndeni omoni mingi na Karine Mokonzi tsa finga mara na mbumetela tala mona mboka o so ba Fabro ba ate o senti bena ga mboka koya mona kata Kongo so ba Fabro gas ba zate na kata mboka o senti bena ga musique na so beta su bien te po ba tu ba mo beta musique akala mélodie kala watu babeta ba msoma babeta ba blom su ba mélodie kala yo beta matro batu ba fata na kata Congo a représenter la musique à Congo na kata Congo a défendre drapeau moko na suda maestro Fabre bongo fali batu tu ba ebike da Fabre gas métis noir ala banzel tala na biso après s'il te plaît to boire la bande cible na décembre mo bimbara pas comprendre to le no ko lo baté ta niveau moni chona niveau yembi. Ouais, c'est bon, merci. Mission c'est comme na suka Sabalo internet zama mangonga internet marambu ya temps. Nabi ke Sabalo mutabatu, Sabalo ko zanga bato pe sambote jamais. Sabalo za mutu ya bato, lia kana sima bato sola na bato, sola ba ya yo, bato na yo. Ouais donc ngai ba moto na ngana pe sinano pa ya fait na ngai Jean Simfula et puis na bosanité Patrick Matena ba wa ba grand frère na nga propre. Donc bientôt na roulage kuti da bazali wa ba fe na ngam namba na bosani pété fe na nga Gino ilunga fantasme sala nga comme mo mesano ndeto sala mère mamile ya ba mota truko total nga et puis na bosani na trésor candle chicken chwench international trésor candle chicken chwench ba mota trop pourquoi pas te fe na nga Guy basket mo konti ya deux continents donc fe na nga Guy basket côté total nga ba mota trop na niveau Paris et puis na bosani de fa ya basket pourquoi pas te na héritier ka footy dans na bosani ba na Luanda tout au trai mayamba agat Luana donc ya Willy Neke quand frère papa fe na nga Willy Neke dans na bosani Sébastien ko moi c'est 8 ve na nga mo ba mota trop total yo ebi vene ja ba na Luanda tous les amis de Sabalo na ninga bino fort donc boyebi kanezala na Paris so Nathalie na musika na masasa nzamba kabelo malgré tout ebi gara sasa nzamba kabelo ba mota trop malgré tout que okene na mon panti mais o mutu na ebi sasa nzamba kabelo vrai chéri na niveau ya Paris wana donc ba mota trop totalanga et puis na bosante grâce ya Mbanza ki Merli ya Mimi Mbanza grand c'est propre donc ba mota trop totalanga et puis tout balinga Sabalo numéro na contact da plus 243
89 57 27 117 plus 243 89 57 27 117. Donc bakoba lukanga na WhatsApp ningezalaka toujours. Et puis bambote na Christian de Cornes papa S, na Christian de Cornes. Et puis ba respect be na les maîtres de la musique africaine papa it's pas grand na moto na lume. Papa na ebité o sala rapona biso bana na personne. Na monelo na peso te ça dana nyosa. C'est bon merci, c'est bon merci Sabala Sololi. Sabala Sololi ngana pesi mbote na valimbengu na kobosa na jamais na pesi mbote sikeza Anastasie Mujangi la plus belle. Moi c'est qui toko na gata poto Abiyar International Vicente Pote Molati Sive na ngai me envoie ma patron. La bossa ni te famille Mbokanja. Famille Mbokanja. Ouais, vena ngai me envoie ma patron na kobosa jamais beaucoup la eki wena biso bangala beaucoup la wena na pesi mbote mon patron John Sima ou bateau de Moïse Kateko na pesi mbote na Azmi na Tanzila 12 unique on est la guaba la brésilienne na pesi mbote siko zali Manuela Kitoko na pesi mbote na pesi tout le monde va temps yo dispose attendre bon pour na ngai maestro Erokano le maître de la presse congolais. Je dis encore mbote ya suka yana kobosa na jamais Anastasie Mujangi na pesi mbote by Seigneur Jésus-Christ abatela bino bye bye.